Télé 24 Live, votre réseau d'information. Donc ça c'est le combattant qui ça quoi. Mais toi recruter kana mamakambele kana mboka quoi. Hein? IDPS trahi mboka. IDPS trahi mboka. Mboka ça trahi par IDPS. Hein? Félix Tshilolo Muyibi. Félix Tshilolo Muyibi. Hein? Ayaki brita na kibokonzo béton. Béton lokuta. Hein? Hein? Limbondo. Lelo komi limbondo te. Naluka kutu combattant wana. Ah, oya pesa ki Félix Tshilolo kombo ya limbondo a contacter nga na Facebook. Gigulu ku sa Facebook na ngai. Contacter nga na $10. En tout cas comme on pesa isa comme mon kitoko to et mérité na Félix Tshilolo. Hein? Donc Félix Tshilolo alemba a trahi mboka tane le ba Rwanda ba komokota na mboka. Soit disant que baya bunde la biso. Est-ce que biso to na armée te ko telema et bunda bitumba pona ko sauver honneur mboka. Biso sana ba policier te o ba komo ba ko telema po ba bunda pona mboka. Lelo Félix Tshilolo a trahi mboka mais na mayela ko loba keno aso kendo ko senga ba aide po ba ko bundisa ba ko bundela biso. Donc biso to bana basi il faut ba continuer ko bundela biso ti lelo. Tozaki na MPR parti état ya Mobutu. Hein? MPR parti était à Mobutu. To tika ko mona jamais Mobutu a kene ko tika ko luka ba voisin ko luka ba aide ba ka bundela ka biso. Mobutu azali makasi ha. Bomoni lelo ha. To ko mona Mobutu ha. Vomi to za époque Mobutu li ata Thomson e bande ko mona na ke to za époque Tshilolo. Hein? Donc mawa limbondo lelo bino na bino bokomo kufana. Bokomo bomala bino na ba Jean Kabundi. Hein? Jean Kabundi. Boza la clé, sa population le dit bon là. Mais tosto yebi. Hein? Tosto yebi ça ba carrière minière. Oya katanga ba mabulu wana obozo komi bino bokomi kozwa ba carrière minière na ba et comme le na bino. Ce sont des biens du pays. Et ça pour la nation congolais. Et ça pour la congolais il faut profiter de ba bien wana. Mais tu regretter trop. Bino to reprendre bino hein. Hein? Boy ba makambo sala, tozo la bino. To jimele bino. Bokoza la pandi. Vous serez tous bandits. Ba bande de voleurs, les idiotes. Bye. Télé 24 Live, votre réseau d'information.